Nzambe batanga kai. Azatata. Mais fita caméra qui a imposé Fatih Beto. Pour que na soutenir yo changement de constitution. Il faut aussi la boye. Impoli. Et ça beauté. Akeko la mouissa. Groupe rebelle naye. Ouais, ça na niveau ya minembwe. Ouais, bah ça na association. Yaye na batu mususu. Balamusi minembwe. Awa précisément. Na localité. Ya Kisoke. Na informi. Tomoni. Na Kabingo. Tomoni le général. Choki bango bazalaka ba colonel. Na ba général. Eyebika bango. Place ba mataka pe ba grade. Toyeba kate. Makanika. Yende aza commandant. Porte-parole et à Sokola 1 a présenté Soda ya première classe rwandais. Kombonaye, c'est monsieur Akizimana Irundu Kunda Jean de Dieu. Bakangiye Naba armes sophistiquées. Ce qui première classe à commando, les forces spéciales rwandais. Quand on va gagner, va présenter. Fatia ebisi population. Omoni bato tout na otambola na bango. Ministre infrastructure à ça. Ministre énergie à ça. Ba ministre nyonso na ya tous les départements basa. Mbongo na bino sokoye. Ofungola misu. Soki na zongi. Misale salemite. Na ko présenter batuana nyonso. Boko bamba bango mabanga lokola babamba Etienne. Omoni politique. Bato batikali kaote. Fatia lobi boko bamba mabanga. Basimba ka chef de l'état. Okozala modi lokola bokachua yamu. Awa Tshisekedi kitina kananga na Mbushimai. Na sepeli na réaction jeune moko étudiant. Tshisekedi a annoncé bonne nouvelle. Na memeni bino. Akeko joyete. Ba memeni bino. Ba memeni bino. Il ne peut si vivre. Il ne peut si vivre. Bozala concentré awa. Tshisekedi ebisi bana Mushimai. Bana Grand Kasai. Na ye tolérance miba. Mais na tamboli maboko mibalete. Na ye na 50 millions de dollars américains. Mushimai ekangi. Mais yo kache ni moko lobia. Papa na remercier yo. Oyeli biso mbongo ebele. Mais likambo akokamwa. Mbongo ane kolimwa lokola mungwa na mai. Ocheli biso miibi mibale. DG azao. PCA azao. Bango nyonso na administration ya miba. Basoyoka na te. Soki kimbango wana boye. Bakolia yango nyonso. Fatia lobi bien joué. Eloko nga na yeli awa yango. Un vieux parent ayoka kabana. Soki omoni papa koleka kape gaute. Pipa na bandako na biso. Bato babota. Soki otuni mwana. Mama na papa olingaka nani. Oyoka mwana koloba nalingaka mama. Pona nini? Yo papa koma vie gau. Osololaka na bana te. Mama nezemo. Yo solo baka ezemo. Mais yo na ndeko na yo. Ata mwasi na yo. Osololaka na ye bien te. Bongo ne bana. Mwana mboka koti na situation sécuritaire. Makambo za ebele. Awa mwana mboka koti na situation sécuritaire. Les places ozoyoka ezemo. Aso sala musala. Mwana mboka Tshisekedi akangi bango keboa
Communauté internationale en débandade. Rwanda en débandade. Rwanda Leli. Paul Kagame Aleli. Bertrand Bisimwa Aleli. Corneille Nanga Aleli. Communiqué à lobby. Na lobby na bino na koti na situation sécuritaire. Boye bamboka na biso eza sikoyo ndenge nini. Eza bote. Naza na esengo. Omoni likolo tango nazokota na situation sécuritaire. Naza toujours ya koseka. Parce que Fati aza béton. Asilisi mbongo mayele. Asilisi Fayulu mayele. Tango omoni secrétaire ya Martin Fayulu accueilli ko féliciter l'armée congolaise. C'est que a félicité Mbalamoko Mokonzi Yambo. Les deux étrangers accueilli Likopa babosani étranger Moussous au colocataire. Martin Fayulu babosani na Likopa ba étranger. Alors, bonne nouvelle. Le général Kassira, homme fort, ouais, Simaki Axia Routour, Unagana, Akutani na force spéciale, Otozobenga unité à Kepa, Bauti ko neutraliser, néomoni après neutralisation. Corneille Nanga Bimi a sali déclaration. Azosenga, la communauté internationale, Tshisekedi a violé, cessez les faits, moi, il y a maman ou bien papa. Tshisekedi a commis rouge. Azo Kalissu Soumoutou, et a économé les deux généraux. Oui, on va écouter tout le niveau à l'Est. Talaba ou bien Tolobaté. Donc, Kagame Azalakana arme moko a utilisé la corruption. Siko Fatia Tali. Kagame Azoya na Congo. Aluka FDLR. Aluka ba Utu. Siko Fatia Tali. Atali na GDD. On a la vérité. Parce que les deux messieurs, à tabo taxé bango. Au Brino Aza Rwandais, Tondimi Azako, Congolais. Et ça beauté. Mamadou Abundela Mboko Azara Congolais. Otika Maramwana. Olingiga Mwana Mboka la vérité. Ah, le général Pacifique Brino. Le général Pacifique Massunzu. Commandant la 3e zone de défense. Asalelaka, réseaux sociaux, T. Asala rappelle un compte, il y a Twitter, T. Mais Awa va créer compte Moko. Pour le général Pacifique Massouz. O T a Twitter Boye. Alors, binga ina salela keloko, T. D'ailleurs, akanga téléphone naye. Azwa si Moko ya sika. Ataka ka numéro moko ya commandant suprême et ça boite ata gouverneur de la province Pacifique ya koyoka yo et puis un petit ordre soda nyonso mulongo soki omoni commandant ya zone de ya opération ayebisi bino pe a conjuguer bino verbe moko le verbe repris pete mumananzo Tokondima tokufa ya kote lema alobi bongo Fati pasali déclaration Fati alobi ndenge nazabo ngai beton ata M23 akipele Kinshasa mobimba akomi na porte ya oya ngai na konégocier na M23 te mawa mwana mubali Naïroum, plusieurs morts, plusieurs blessés, les affrontements en cours. Awandenge na Zoe Bisabino,
na Kasira na Kasiki eza na 50 km na sidi ya Lubeu. Bitumba eza mingi na sidi ya Lubeu. Eza na Kasiki na Luanga. Luanga eza na 70 km pour que okoma na Lubeu centre. Mais équipe wana ezo changer. Merci na le général Bruno Mandef. Oyo asali parade lobi na Lubeu. Alobi boye. Alobi munguna nyoso. Oyo bokomona ye. Bokanga ye boboma ye. Eza bote. Ekomite ya ko récupérer mabele na biso. Facha yo kabiso. Soki balingi bayoka na malamu. Makambo c'est le fait etali biso te. Na Goma. Di maison ezalaki esandie. Epeli moto na maison moko nde ebeni bandaku mususu. Parce que jour ya Noël mobubu alingaki akota na Goma. Nde omonaki le général Pacifique Massunzu alobaki boye la fermeture ya route Goma Ruju parce que ayebaki ke bato mabe balingi bakota. Nde omonaki bato bakotaki na Goma bamekaki po esandie bandako na quartier Noso na commune ya Karisimba. Nde place wana epelaki moto. Mais gloire à Dieu, kimia eza na Goma sikoyo. Biloko ezo mata parce que babita Goma balobi likolo ya Goma ekomi bandeke. Bandeko ya 125 na 255. Mama na mwana sukoi baza kotambola likolo ya Goma opesi mwasali nini aji. Awa 3 wafungwa maki yango netie Kagame trouble. Le premier acte ya Lubeu nde na pesi na Alimbongo récupération ya Alimbongo ekomi na maboko na biso. Awa bazoluka bakende bamboka mususu na acte ya Masisi la récupération ya cité ya Kaningi eza na 10 km pour que okoma cité minier ya Lubaya. Place oyo batimoleli biso déjà ba diamant na ba or na ba corta na ba corbat nyonso tu matière nyonso premier oyo lukaka mais moya kobima nango eza te ya bola. Awa troisième axe ne place oyo ki siko fatia simbi bango na eza bote axe ya Niragongo la porte d'enfer pour Kigali. Awana axe ya Niragongo précisément na localité ya Kamatende na Nditi na Kanyabuki. Eza précisément na cité ya Kibumba. Place oyo ki bato bazokufa ndezo. We lelisi Paul Kagame. Kagame aleli na Kinyarwanda. Omumbarire, omopika, omokamati. Awa Kagame aleli. Un seul président. Akomi kolala na sapatu na makolo. Abosani ke asa président de la République. Fatia lobi na kokende na binoti na suka. Yo yebite. Toko bunda na Rwanda. Fati akodepeshe guerre te. Kaboy. Tosilisi Congo. Tolandi bangoti na Rwanda. La frontière. Sozo ka Kibumba eza frontière. Débordement. Yaba M23 nenga bazokima. Bakimi mupanje ya laki. Bafideo bohomona. Batia ba force spéciale. Yaba M23. Na bateau, na Zodiac. Baye na bango na Goma. Bakangi bango na laki nenga bazosala débordement. Bazokimela vers
Kianyavi Nyonge nde bazo kimela kuna bazo kende direction vers Dalia de place oyo basili pe akosila parce que toza na prophétie moko banguna nyonso oyo bakoteli biso na Congo moko akobima viva azate awa na Sud Kivu pona mwana mboka kosuka après avoir mokonza mboka ko boycotter Vital Kamerhe koyebisa Kamerhe vérité makambo yo lingo oyo zo kanisa ngai nazo kanisa yango te yo yebi bien Nzambe yo pesa Nzambe condition webi pona ni yo zo sambelo ozwa te ose mpoli yo zo senga Nzambe ngai yo pambola ngai lelo soki opamboli ngai te nakokende te empoli Nzambe basenga kai aza tata mais Vital Kamerhe ke ko imposer Fatou Beton pour que na soutenir yo changement de constitution il faut aussi la boye impoli et ça beauté akeko la muisa groupe rebelle na ye et ça na niveau ya minembwe o basa na association ya ye na batu mususu balamusi minembwe awa précisément na localité ya Kisoke na Informi tomoni na Kabingo tomoni le général soki bango bazalaka ba colonel na ba général eyebika bango place ba mataka pe ba grade toyebaka te makanika yende aza commandant autoproclamé ya groupe oyo ya Twiranero basangani na M23 basangani na RDF basangani na UPDF balobi bango bazozwa minembwe Sud Kivu sokande Fatou pe azabe beton ndenge nazo yebisa bino boye opesi mwambo asali nini azu ebele awa bakoluka nzela ya kokimela me bakozwa yango te tombola liboko yezalaki motinda mitepe mwanje te kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Kongo Nzambe alola Nzambe ya bakoko abatela moko na moko eza boye te. Bonne fête à tous. Le monde est multipolaire. Vous allez aux États-Unis, la Russie, la Chine et la RDC. Porte-parole et à Sokola 1 a présenté Soda ya première classe rwandais. Kombonaye, c'est monsieur Akizimana Irundu Kunda Jean de Dieu. Bakangiye Naba armes sophistiquées. Ce qui première classe à sa commando, les forces spéciales rwandais. Quand on va gagner, va présenter. On n'a pas de la vision à Batumusus Bazaba pro-américain. Comment les États-Unis? Les États-Unis, tika première puissance. Keba, les États-Unis, abomi chimie, moko technologie. Discussion, on a demandé au salon, on a 10e mari. Comment les États-Unis? Papa, la géopolitique. Les Américains doivent maîtriser la géopolitique. Les Américains, banani, les démocrates. Bollandaki Donald Trump à l'OBI. À l'OBI, États-Unis, tous après, tous ont sa relation à Bissonar ici. Ce qui a prêté serment le pas. Il y a une déclaration Trump. Le président Lorenzo va sauter. Lorenzo, Babandina nous
wana trompe alobi que Lorenzo va sauter. Ce qui Lorenzo va sauter, mais si squelette yoko Félix na mushimai kamuntu ap. Umbari kamuntu ka papa kamuntu pendant qu'on fixe à Monsieur Félix à Kokaraté. Et sa réponse qu'il faut battre va comprendre. Il y a 3 présidents maintenant. Il y a 3 présidents. Au Bassimi monde. Tozalaki na Donald Trump. Azozonga le 2 janvier. Na Poutine, na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Mike Hammer, ancien ambassadeur américain. Na télé 50. Jean-Marc Kassamba. Aïbsaki Kassamba. Dollar et ça monnaie na bino te. Et là il bosso. Deuxième chose, le qui vous a dit que Félix a un mandat. C'était qui? L'ancien ambassadeur américain, Mike Hammer. Mike Hammer a précisé dans Télé 50. À l'Obiboy, Félix a une mission. Maintenant, le jour où Oyo Balingaki Bassala coup d'état Peter Pam a dénoncé, chargé des Grands Lacs, c'est un Américain. A lobby que nous sommes préoccupés Maranwa RDC parce que le président Félix sur 100% mission naïe, Tomoni a réalisé 78% parce que Félix a un mandat et a une mission. Maintenant, problème est à la Kini litre et UDPS. Comment sécuriser le pouvoir? Comment dans le pouvoir? Parce que tous ont changé notre place. Cédric Alobaki qui non, Mobutu a bêté 32 ans, Félix Sifa bête à 33 ans. Et d'ailleurs, nous avons rappelé Cédric, tout ça le référendum. Mais mandat Moko est posé à 25 ans renouvelable à 25. Bêta maintenant fois 25. Le président Félix va laisser le pouvoir à l'âge de 152 ans. Maintenant, 152 ans, même à Koufi, politique à pouvoir, pour pécier 3 étés. Ceux qui ont 6 000 étés, tu dois ajouter un été, ni balé. On tombe maintenant à 4 Makolo. Pour nous rediriger, parce que les dauphins, il y a le président Félix, bazana na culture. Beaucoup de gens, les dauphins, bazana na culture, il y a que, à s'enrichir, à cause de la banque, quelque part. Mais Félix a la vision à la tête. Ceux qui vont taler les lots dans l'Est de la République, il y a 3 présidents. Mike Hammer a dénoncé lobby. Ceux qui vont dans Bloomberg, discussion Félix Azalaki invité Makamwa corridor et à l'hôpital. Les démocrates vont planifier Bangona Lorenzo. Bazwa qui base na bango batiana soy. Bazo Williams Rosewood. William Rosewood, porteur, ya avion bombardé. Baké batiango côté ya soy. Après les Américains bakitaki la soy. Après babanda ko planifier comment va déstabiliser au Katanga les démocrates. Comment maintenant déstabiliser Goma? Comment déstabiliser Grand Grassai? Parce que Bakotchaki va Kenya na Kacha Grassai. Les démocrates, quand Trump a côté, Trump à la Maison Blanche, face en face à Joe Biden, à Tunaki Joe Biden, aux autres qui sont en Afrique, voyage dans l'Afrique. Et ça pour na mature premier il y a RDC. Les gentlemen, ceux qui ont talé les termes, les gentlemen, est-ce que Ayebi, il va participer? C'est lui-même l'invité. Oh, il va pour la matière première Yamboka Naye. Corridor, oh, il y a le but. Pour les côtes na Luanda, na Lualaba. Et Tali Angola,
Et talaki RDC. Comment l'Amérique vous a saboté RDC, vous a qu'en Angola. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont prêté serment, le reste faut sauter. Trump, il a imposé Joe Biden, qui est né au Koutanana Félix. Malamoko, le protocole de la Maison Blanche a lancé invitation. Que Félix a Koutanana Bango. Tu l'as dit que non. Devant un chef, il y a super puissance, il fallait vous respecter en cravate. Malheureusement, Bangonion se basait en cravate. Félix a lobby qui est dans un système sans cravate. Chemise à saboter. Ceux qui ont eu ma français n'ont pas définir comment Félix il a saboté Joe Biden. Bisotozo baluka o shola lobaki. Oh Muteba si c'est Muteba lobaki. Oh Ambongo. Ambongo c'est un prisonnier congolais. Félix Azotika Bango pour notre plan. Pourquoi tokangi ngo imulunda? L'ambela kingo imulunda malembe malembe. Ndenge Zambi apesa que lettre document ya refuge. À se réfugier dans Zambie. Dans un document va pessier. Ngoimulunda vandi. Nakacha ko planifié. Ceux qui vont aller bien. Le général Ilunga Kapet. Oh il va uti kokanga. Yepe bande ko regretter côté ya ba Congo pour nous créer rébellion. Mais la demi-heure Bachaki bango à l'écoute pour nous kokanga bango. Félix a sali semblant. Botika. Baké ko découvrir entrée ya Malanga. Fachichua. C'est pourquoi Ambongo azobanga Félix. Chole bazobanga. Planification ya Mananga. L'esprit nazi. Bah le belagi déjà Félix. Que bazo planifié pour le royaume au sein le coup d'état. Bazo fait instruction. Il fallait donc engager mettre dans la sac. À Kota, pour encercler, donc soyez. Ah pourquoi AG Daniel Lusadusu, Oya Aner, na Jean-Jacques Ondo, Oba Belge Batindaki. Le Belge va préparer avion S400 pour ceux qui passent le coup d'état. Batimisina à Malanga, à côté de Congo Plaza, à côté de l'avion belge. Félix Ayebaki. Avec notre tika tokanga bango, mais dans la sac. Depuis que Baboma qui Malanga. Ceux qui vont aller bien, ceux qui vont gagner en américain, les Américains vont faire la pression. Ceux qui vont vomir en américain, les Américains vont faire la pression. Tobomi Malanga. Tokangi moi na Malanga. Les Américains nous allons les condamner ici. L'ambassadeur Balinga va faire la bêtise. Sinon pas, première fois que le président Félix Azagi est terminé, il y a encore de diplomatie dans les États-Unis. Mais non, l'ambassadrice américaine, yo les gars, au Moni Kingabo, ça l'a posé, papa. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. On a parce qu'avant de notre pas prêter serment, les lobes journalistes anglais, Bazaka Kosala Oman, Bazaka Kotanga Félix, déclaration Félix à Sali Lopi Lamboujimaï. Awa, les actualités. Liban, les actualités. Nakan, parce que la chaîne Africa Media, il y a des Camerounais et combien d'actualités. Félix a lobby Kamoutouak. Campongologie.